Loposo mwindo tokundela mabele. Loposo mwindo tokundela mabele. Loposo mwindo tokundela mabele. Loposo mwindo tokundela mabele. Telema tokundela mabele. Telema tokundela ekolo. Telema tokundela mabele. Telema tokundela loposo. Telema tokundela mabele. Baindo totelema esengo pesa soko maso banda kuna bino et pas wana bozomi ebele ko lande émission éveil la conscience émission éducative émission qui na likanisi moko ya kolekisa moto moindo ya uti wapi ya komi wapi ye pe azali ko kende wapi ne yango mokolo na mokolo zosala ka effort ko kende ko kundola ba banso bazana makanisi ya malabu na tina ete ko sosolisa et tout le monde ba yindo bazoka tango nyonso libako ko landa kabiso na nzela etando. Lelo to kosolo masolo to sia pasi ya bayindo. Moyindo afani na Félix Valère ezate. Collier pasi. Minyoko. Mutoko ute Europe ko nyoko na moyindo awawo. Plus grave, ba pays ba te kabiso démocratie, ba droit de l'homme. Considération bayindo na bamboka na bango ezate. To kobeta biso so masolo na biso si ba ONG. Oyo lelo ba bimisa États-Unis ba pays ba référence. Et bah matali ba droit de l'homme. Silence total et pas ya ba kambi wana nyonso ba ONG wana. Na ba bazo sala bayindo na kati ya Felika topé libanda ya Felika et pas kuna ba mindele bazo bina bayindo. Toké pas ba arabe, tala bomo ya bayindo na mboka ba arabe. Toké pas ba jaune to benga ba chinois ba japonais ba coréen, tala bomo ya bayindo et pas ya ba mboka na kati ya ba mboka wana. Toké pas ba occidentaux précisément ba anglais, ba allemand na ba américain. Tala bomo ya bayindo. Ndena mokolo malo tokana kito solo la maiwana nyonso. Na moko ya bapanzi sango o mokolo na mokolo tango matuzo solo na bango. Ebele ba tozo sepela kana ba analyse to na biyano to liko tuna bango na ba réponse bango bazali ko pesaka. Masolo na biso ko ko bango solo na ndeko ndombele botale na mokolo mwalelo. Ndeko ndombele botale mbote na biso. Mbote ndeko na ngai tambi mbote pena ba ndeko yonso ba jibongo liboko ya kolanda biso mokolo mwalelo. Ndeko ndombele lelo bomo ya bayindo oza moko ya bapanzi sango zwaka tanga koteli kolanda basango ya mokili to pe ya mboka Congo bayindo na kati ya Felika pasi bamisusu base décider bakende na bango na mboka ya bara bakende na mboka ya ba jaune to pe na mboka pe ya bamindele pasi ezalaki awa ezolanda bango tina bamboka ya bara tina mboka ba mindele. Plus grave esika bayindo babotami na bamindele esika moko na États-Unis zola nona betando bazoboma bayindo lokola banyama ba policier mindele basataka plus mingi epa ya bayindo na 2014 mupepene zaki makasi tango Barack Obama azalaki président bayindo basepelaki tango moyindo azoki ebonga na bakanisa keke injustice eko diminuer to pe kosila mais l'époque Obama to mona ke mo mati le bio eleki awawa ndeko na biso autu kotika molimo awawa condition la police o ebomeli lié électé bayindo nyonso ya mokili mobimba ba réseau zaka nini ndeko ndombele sur le plan spirituel pamba te bino boyaka na message ya neso nyanzila fumukusu kia mzala pana na ngola mokonzi ya bangunza o lelo azali représenter spiritualité africaine. Sur le plan spirituel ba réseau zaka nini moto mundu seka ne soit vandi à subir injustice et pas ba loposo mususu maloba pas na bino ndeko ndombele matondo lisusu ndeko na ngai tambikoka omoni tango yonso tolekaka na manaka na bino tolobaka bayindo bazena ezaleli ya kotraite baefe no bakose balukaka te bayeba ntina ya likambo oyo bango bamonaka na miso yango bango batretaka tango nesongi ya nzela azalaki koleka na etando bato bakoka kokapte message na bango te mpo na barrière pensée bolobi moyindo partout azali koleka bisika nyonso moyindo azali souffrance injustice esclave bato yonso bazwaka moyindo bazwaka ete mpo batraite to bafanda na ye na mesa
batwaka ye pour kombolela bango bosoto. Omoni ezelo kwa moto azena libabe. Moto azé ko vivre tango na ya libabe na elake limabe. Azena environnement te o yakoki akenda ye yambaye na kimi. Partout ko kenda. Ezelo kwa moto liboma. Ezelo kwa moto liboma. Ata koti na ndako ya ro. Azeka ka moto liboma. Ata koti na hotel moko ya peto, azeka ka moto liboma. Moindo tango abungisaka bonzambe, tango abungisi spiritualité na ye. Alongwi na niveau moko na baninga, akomi esalelo. Akomi esalelo. Yango abungisa bonzambe. Moindo abungisa bonzambe. Yango tina ya 1921 Fumukimba kwa telemaki. Nyongwe sili baindo bazonga na maboko ya tatake likolo na se. Bakomokangi Fumukimbango mibutu kumisato na boloko bakei bapesi bilaka. Motangi simoko songolo akoya. To komine le komoko to monine songanzila ya simbi pembe nsiku mya semono anza. Mibeko mya bikela baindo bayeba. Ndenge nini bakela makie sika nini bauche sika nini bakomi pe sika nini bazeko kenda. Lelo mokili oyo kake zalaki na kuku nde komi komona. Massacre ya baindo, torture ya baindo meuti. Bambula. Ese eloko ya sikate. Eloko ya sikate. Lelo to musuka po ba filmer mokile moni. Policier boma moindo. Mais to dénoncer yango wana manaka ya baindo bola muka pe baindo to telema na bino. Chaque heure na États-Unis baladi saka moindo moko. Na ba policier américain. Oye salemi lelo ndenge barobaka likambo na tango nango eze ko s'annoncer to ko annoncer couleur ya 2021. Ndeko tambi to lingaka ko ebisa bandeko bakolanda biso balanda biso sans tendance et sans parti pris. Pasi ya baindo metaka na ino na libi ndenge bateki baindo. Ba image et défilaki ya wana ba na ba réseaux sociaux. Basi ya baindo ba komi chosifié. Ba instrument sexuel soko to koloba ndenge wana. Ba fanda na anglais moko bolumbu oyo so azena posa ke ko saganela balingi basala zongoike to ko suba ba ko subela bango na monoko basi ya baindo banani basali ba arabe. Ba oyo bakeye pa ya ba asiatique. Sor moko. Bomona kia wa corona bango moko ba chinois ebotameli epai na bango mais na suka nango ba bimisi baindo na botel baindo balali libande ezalaki période d'hiver wana na Chine toloba na France mbala boni baindo babimaki na banzila ya France pona ko dénoncer mais nanya koyoka yo ezelo kwa moto moka bokola ka basoso ne moko moka sepeli akanga basoso soko mineto mitano alamba bango soso azeko représenter nini akoloba nini pe na moto wana ndenge baindo bali soko balimba utiliser ba vaccin na bango ba juyo moindo loko akobai ba meke pa na yo soko basali ba arme na bango ba yeko kela etumbe pa na oge po ba meka mandoki na bango yango ne songa nzila tango yonso bazé koloba vutuka vana mpambu videla totsonga na esika to bungela soko tokozonga na esika to bungela wane pa ikani tokotombwama esika bandeko bazé koloba a biso pe tokoloba a mais lelo toze ekunde fulu de potoir oyo yonso baloposo bakosalela to basepeli na ngote yango bayeko bwaki pa na moindo injustice ya baindo bandile longtemps Laurent Yaloba yango baboma ba congolais 10 millions de morts à une époque ezali ko sala moitié ya ba congolais teleka inaperçu lelo plus de 7,9 millions de morts na guerre agression na est henanya olobera te moindo aze motote moindo bomo ya moindo zelo kwa bomo ya ngungi revendication ya la bate ngungi soka tio makele na matoyo beti mbate sileleki kozanga bonzambe moindo aze déconsidéré lelo tango bazé ko kanisa ko kondisa population ya mokili extermination ngo ezeko yepa ya bayi donc bazo viser nde bayindo bazeko viser nde bayindo bazeko viser nde bayindo bati ya kisi na maye rendre bayindo
ba stérile mabe bato bakisi périmé baya ko bwaka pa ya baya ko pesa bayindo mabe bato abilei ya kopola babwakela bayindo mabe et poison ba ko bwaka kango na mopepe na mai na yonso yo to ko salela ka mokolo na mokolo soko telelo moyindo akufa te soko telelo bayindo basila te po tata mokela ze ko version biso soko kaka pona makito ba ko saka na moki lelo moyindo ko kesa na bo moite lelo moyindo ko kosa na bon moite ndeko ntombele o soulever penda ba sujet moko boyo e la mosi même na makanisi na ngai na ndenge to vanda mela na kati ya plateau conséquence nini ezalaka bato baboya bonzambe tango zoloba ke tango to boyi bonzambe ne nyeso ebebi mais lelo bayindo bazo sambela ndeko ntombele na veni moko komona na direction moko komona même 5 avenue ba commune mikelo ko ba commune ko ba ngiringiri ba makala ba za ba commune ko mikelo mais soko tali ba nombre de églises za na ba commune wana ko imaginer te le tongo midi poko ko leka koto jeune de prière o kende bango mama ngenge bato bazo sambela ko kende boy ba mosquée zo bota mebele ba hindo bazo sambela mais ndeko ndomele tanga zo zo ba ke soki bato ba bungisi bonzambe ba perdre nyonso et c'est quand on a comprendre qu'on va la monter na bandi pe na ba téléspectateurs ba zo na biso na ngongo et c'est quand même qui ko pesa bon le roi moi kokoso ndenge nini biso zo sambela mokolo na mokolo mais ndeko ndomela ya reprocher biso lo ba été injustice nyonso moto monde azo vivre na kati na mokili za suite ya manka ki bonzambe kati na ye mais biso de biso sana ki bonzambe zo sambela mokolo na mokolo ndeko ndombele ndeko tambi tata keli likolo na se to nzambe tango asali bato na eteni ya mabele na bango apesi bato na bato kozala na bango soko tali moyindo okomona ke toze na kozala ya biso moko okoko compare biso na baloposo mosote tokeseni morphologie zolo suki na biso krepi loposo na biso tokeseni okei na bakombo na biso ezeli ya biso bayindo kobalana na kozala na biso bayindo okei na bilei na biso wana nzambe moto asalaki uta ebandeli bato na bato pa pesi bango biteni ya biso mabele afelika ekosala na kotambola ya mokili bato bakokutana moko atiki ezaleli na ye po akenda koyamba ezaleli ya mosusu nde likwei tolongo etambi fo baluka Jérôme babengi prénom ezala avant non ba prénom ezama be na makameta ni bonzambe mais naze ko limbola te maloba pa ina bino ndeko po nini fo babakisa prénom soko tali na dictionnaire prénom ezelo oyo ezeli koya avant kombo nzoka nde toyebi bakombo ezeli bantina bakombo ezeli bantina ntango bapesaki yo kombo ya tambi ebombaki mabomba mimoko songolo kozala mobeko principe ya yambo oyo eutaki pa tata keli likolo na se bayindo identité na bino yango oyo ntango bapesi Jérôme esignifie nini ebakisi nini na bomoi te colonisation ebaki bayindo moke baperdre bavaleur bayindo moke baperdre kozala ntina nzoka nde tokotaki koloba wana na ebandeli soko moto abungisi bonzambe okomi inutile operdre contrôle ya kozala na yo comparable na moto aliboma oze kovivre oze koloba oze kolia oze kosala nyonso mais sauf oze kosala yango eze contraire na réalité moto aliboma koliaka moto aliboma komelaka masanga soko pe akomelaka ti moto aliboma akoki pe alatelamba mais lamba moto aliboma alati eze lolenge kani bilei moto aliboma lei eze lolenge kani ndenge moyindo akoma lelo obi ba église etuluku etondi mais totala fruit totala fruit bato bakumbaka biblia basambelaka lokola bayindo te kuna na mikili ya poto ba église ezali na ba banlieue na ba quartier industriel mais awa okoleka mapango misato te okuti ndako ya likabo ya kobelela Yesu oleki mapango mibalo okuti likabo ya kobelela Yesu mais fruit peuple pauvre fruit na bango zini peuple misérable peuple moko malheureux landa balosambo na bango okomona losambo ya pauvreté
bato balelaka kaka bato bakoma ko rappeler nzambe yo lobaki tokozala mikila te kasi mitu soko bakoma rappeler ngo nzambe tokodefa te mais kasi tokodefisa soko bato bakoma rappeler nzambe c'est que eze kosalema te ndenge likanisi bango bayelaki leka banda koyoka balosambo ya baeglise wana balelaka kaka bekolela balelaka kaka bekolela tata yolobaki bakelakela bademo na bango ya mikie oyo eze kosala ke mboka ye avance te nzoka ntango fumuki mbango batelemi na 1921 soko basalaka makamu isi ya kosekwisa bibembe mpo balakisa bayindo bozalaki ya kokufa sika babolamuka soko bamonisaka baaveugle mpo baloba na bayindo bozalaki bakufi miso ntango oyo esengi na bino komona soko batelemisaki bebonsono mpo bayebisa bayindo botambolaka te sika wa botelema botambola mais mission ezalaki yango te mission ezalaki makamu isi te mission ezalaki kozongisa moyindo na maboko atatakeli likolo na se mpo nzambe oyo yobelelaki yawe oyo yosambelaki ala yosambelaki izwara yobelelaki ezalaki badie importe nzambe na ino azala importe te ntango baimportele yo boye nzambe bakokumbela yo ekoimportele yo na culture yango moni ntango oyambi bonzambe ya bapaya ememeli yo na bizaleli moto azali koprefere babenga ye Georgine maboyi babenga ye Lukombo aboyi babenga ye Mambweni mpo nini ayambaki bonzambe ya bageorgine bonzambe wana ekokumba ekoinfluence kozala lelo poli ya malamu foli ya shawarma poli ya malamu po il faut lia hamburger kasi bonzambe bakumbelaki yo te kaka ntango oyambi kombo ya yesu okoyamba na bizaleli na nyonso oyo ekotambolaka ensemble wana na christianisme seke islam ya izaleli wana eza nango te na tolobi na binzambi importe mais baoyo bakei na eteni ya islam baze mpe bayimbwa ya bamusulman te okomona sel moto oyo azalaki ntango azalaki na une esclave ya bachristianise occidentaux babengi ye Jérôme babengi ye Jean lokwaka moto asombaki mbwa na ye apesi kombo Mitterrand soko araba juye kuna lisu fo babatisa yo fo balakisa ke sika bato longoli yo esclave ya bachristianise to ya occidentaux tokomi yo esclave ya biso baarabe to bamusulman Jibril Ismaël bango mpe bapesi yo identité oyo bango bakobengela yo oyo bango bakokontrolele yo do barabe bazoka bakombo ya bajean te kuna bakombo ya bajean aze te bapatrik mpe barabe te kuna bamusa kuna baibrahim identité mpo sambela mpe nzambe wana malamu na nkota na bango na arabe folobaki ya arabe il faut tolobi ya bonzambe eze koya na bainfluence nango okomi moto ya basadaka okomi moto ya baramadan kolia mpe ebongwani bato na bato bakumbi bizaleli na bango yango role to mosala ya nesongi ya nzila tobengaka bango bakobi misala ya 1921 fumukusu nesongi ya nzila bayekolakisa bayindo nzila ya kozonga lisusu na matambe ya bankoko na biso po tozongela ezaleli wana ya ebandeli moyindo azala na identité na ye moyindo alia mayeye ye moyindo avivre na bonsomi na ye penza mais ndeko ndombele de sika na ntango olobi ke bonzambe nyonso bozolanda ezokumba bino ekotisa bino na bamakambo mais fumukusu mpe abongolaka mpe bato bakombo eza mpe na bato mingi mpe baza na kati ya religion africain bachange bango bakombo donc mpo na bino eza nango logique so bachange kombo mais mpa na bareligion mosusu nde ezokoma problème te nayebi te soki okoprouve eloko olobi fumukusu achangeaka par exemple moto bando obenga ye Kazadi Eric ntango akoya bozoka étouffe plus mingi kombo ya Eric bozobimisaka kombo ya Kazadi tandis que nyonso mibale wana eza kombo na ye mpo nalimbolaki awa malamu nalimbolaki malamu nalobi bakombo eze bantina Kazadi eze na ntina Ngalula eze na ntina bana ya makambo nde bapesi kombo ya Ngalula tokoki tobanda na yo dictionnaire ya bakombo yango moto bapesi Eric ntina moto bapesi kombo Blaise elakisi nini na bomoi ya moto te
nesongianzila fumukusu kia muzana panda na ngola ko la bato ba kombote mais bango baze futuka fana pambu vidila tozonga na esika to bungela okoma je Eric po bungaki siko zonga na siko bungela nde siko kokuta kasadi donc on a il faut la zonga ndeka la kombo il faut zonga na kasadi la kozo komo mususu mais colonisation te mondele ya kasadi ali mondele moka botami na France na nina aboti mwana pesi kombo kasadi te tolobi bato na identité na bango bato na kozala na bango mais soko yoki balobi Youssouf balobi Ismaël déjà na sorvo na yo opesi identité wana na bato moko songolo soko balobi ba Johnson soko balobi ba Marc soko balobi ba Lick opesi identité moko songolo soko balobi ba Chang Li soko balobi ba Li soko balobi ba Chuchen opesi pa identité ya bato moko songolo na kombo kaka na kombo sauf yo moyindo ndo embrassa nyonso moyindo aze Ismaël moyindo aze Marc moyindo aze lelo pe bayindo musuba bandiko koma ba Jet Li babandiko koma ba Chang Li mais to subi ba koma ba mampasi ozo mona ke mbike koma za influence to subi ba koma ba mampasi ba zanga ndeko ndombele oboti mena mwana aussi koma mampasi pesi mwana bomo ya mwana to mbike koma za influence singa na même na ba téléspectateur ba za d'accord na yo po muta pesa ka koma na sentiment alinga kai batina comme metango tongo na kombo ya bayindo mutu kombo babenga azanga tanga koli c'est tout à fait normal là longola kombo na azanga azoneta kombo ba paya ozomote ke sikana quelque part pe bande kona biso ba chrétien bazana bona ba raison ko so ba kombo za biblique mingi ko pesa pe bayindo na ba kombo za mingi na kati ya Coran ndeko tambi ezena bato mosu pe lelo ba kombo na ba mese ba misère kombo ya moto kombo na yo misère ba pesa ba kombo ya Biblia boutique don de Dieu va déclarer peu faillite ba koy na limina loba toloba ki ba kombo eze bantina so vrai to ko interpeller pe bande ko baze ko landa soko lingo pesa pe mwana kombo e bala mais ezena ba kombo mosusu na mabota eze bilembo e ko tika la ko tombo amate c'est-à-dire bozaki na matanga mwana wana abotameli na matanga bakongo babengi ye mayamba ezena ntina po ya yaki na matanga ezalaka esika nini po nini aponaki mokolo omoni bankoko na biso bayebaki mongongo to koyoka mongongo ya mokili ya molimo monde spirituel toute manifestation physique et spirituelle azar ya la bate po nini mwana abotama na matanga po nini likambo esala maboyi moto mosusu uta bandaka semi ya mwana tata musale bebi mama bela kakaka pasi ekoti apesi mwana kombo wana ya mapasi po azala moto ya pasi te mais po alimbola elekeli wana akanisa période wana po komona ezalaka nona poste non soko no ezali kolobela komoko poste non koya ko éclairer a supposé mapasi donc pasi akobakisa non soko poste non oyo kolimbola tango mosu pasi na monaka pasi na yo ezala bolamo plus tard non na poste non to telemelaka kaka bapesi mwana kombo mampasi soko ngana ali ndeko ndombele botale soko ndombele ali kosenga nabotami mpona sengaka te nazali ndombele oyo ezali kosenga me botale ezali molai nasengaka molai oyo spirituellement ezali koloba basengaki oyo akozala likundi ya libota ndombele botale to embrasser toloma makambo mabe ebungisi sens ya kozala ya bato bapesa bana kombo ba Richard me bazé ba riche te ba malheureux te wana ezalaka kodiabolize balingi Moïse papa baboti momi bapesa ba bana bakombo ba Moïse elakisaka nini
Et là, ça c'est symbole que Moïse a bimisa qui batu na sika ya passe. Yo ko bimisa bato wapi. Te. Omoni balobaka mokosi ya malamu ya uti mosika. Ba kombo na bango omona ke zanga kanango sens. Soko balobi Simon. Omona na linga le komi Simon. Donc yambo kombo yango ezangi signification. Eze ko koba ko lakisa signification. Moto balobi babengi yo Pierre na linga la Peter. Bongo tambi na français comme ngani. Donc biso ba kombo na so na français ba bongo la kate mais te ya bangonde baso luka basalisa yango na kota na biso. Donc on appelle elembo to mona ka mokonzi ya bangunza fumukuso kia mzala pana na ngola azwaka chako alata kao. To landa bango une fois zo beta ba masolo za soki elembo na ye zo bana na kombo na ye. Moi okusuko ko éclaircir ba téléspectateurs ba zo landa biso. Kombo ezalaka fumukusu kusu eze chako. Chako abotaka na boumbu te. Neleko ya nesongia nzila bayei po batika bana baindo na boumbu te. Da bandeko photo bozo mono fumukusu na chako. Bayei po batika bana ya baindo na boumbu te. Oyo bilaka fumuki mbango apesaki. Donc mission asa na ngoso bala na kombo ba pesaki. Me yango wana. Batina. Yango tolobi ya bantina ya bakombo. Donc iko tika baindo jamais na kiboumbu. Jamais. Chako abotaka na boumbu te. Bapesa ki bango kombo wana poko landela mosala oyo baye ko sala na mokili bakotika baindo na boumbu te. Tokeba to sala makambo te na sentiment. Omoni mondele tango yaki a imposé bonzambe. La première des choses e bandi na Nzinganku. Alongwe Nzinganku a commis Jean Ier. Jean I, roi à Portugal. Mais chose curieuse, roi à Portugal a tika la koko manzinga koute ma baba que c'est traité d'amitié na collègue na ye et roi à Portugal a qui moi portion moi loko moko zangintina mais roi me Congo a qui empire mais roi wana a dit comboté il y a roi célèbre et roi monene loko nzinga ku kokoya kaka kombo yango kokoya roi nzinga ku effondrement ya roi Congo. Toba makambo no sufumukusu mtayene nesongia nzila molakisi nzila kombo za influence makasi na bomo ya moto makasi na bomo ya moto mais lokola aliénation motaze komona eze lokola lelo te bato bati français langue française lokola unité de mesure ya mayele donc soko o koti ata na banque moko soko bina bato mbote batali oko zeko lumba solo afulu faut banana bonjour. Je suis venu à wana motoatina. Soko yembote na yepona bilongi abatwe baby. Oso uti wa aliénation. Motoazena facilita loba je m'appelle Gertrude. Mambwenite nkombo ya Sony. Omonite baloba yango kombo ya mboka. Donc prénom de la kombo ya ville esika mondela fandaki. Aliénation mboka na bazo mona village esika bandoki village esika zangitina kombo wana yango ezonga sima te mondela yebaki sur le plan spirituel soko alekisi kombo na yekaka liboso ya bakombo na yo domination bandi yango oze komona lelo mokili esika ekomi bisika yoso tozeba na misala bisika yoso tozangitina na barab oyo bafandi na mabele kaka ya ba désert bazali ko chosifier moyindo konyokola bayindo bazali ko nyokola bayindo. Ba téléspectateurs besoin na biso ebele kombo influence ya kombo de kondombele apesi ba biyano de kondombele toza na kati ya mboka Congo phénomène ba ONG mokonze banguza fumukusu kia mzala pana na ngola atelemi alobi ke eloko nyonso euti pe mondele bayindo boyi bete bolamo bayindo te pourcentage moke ezate tolobeli bongo pona nini phénomène ya mopepe ya ba ONG. Ba ONG batelemaka plus mi kobundela droit de l'homme. Toko banotanga bandeko na biso to baza vraiment ba président ya ba ONG wana pena yebani pesa reconnu awawa. O bazaka moke communauté internationale tala awawa l'état azo aboyi ba marche tala awawa ba crime liko salama. To moni a pe bandeko ba telemi makasi pona makambo ya ndeko Shebea.
oyo asongisaki molimo na ye na sanza oyo tozali kasi na 2010 oyo leyo sali eza 10 ans déjà bandeko wana batelemi nini vraiment oyo religion africaine areprochaka bandeko wana mpona tikala koyoka te mokonzi ya bangunza fumukusu ke mozala mpa na mongola na bangunza oyo bazokamba baza na bango na kati ya religion africaine kolobela babiloko wana bamassacre wana bao balobelaka yango te bango bavisaka plus mingi kaka mondele mais ba ONG wana edenosaka bamakambo oyo population ozomonaka eza bamakambo moko ya solo bazodénonce yango mokolo na mokolo mpona nini religion africaine bakoka kodénonce babiloko wana te soki bakoka kodénonce te mpona nini basoutenaka te baye oyo bazali kodénonce babiloko wana ya ba ONG fumukusu komonaka soka ye awawa na se rappelaka na émission moko asala na confrère na biso na Afrika émission Bonjour Africa ezaki c'était mardi na 10h ndeko Christian Bosemba tuna fumukusu soki lelo bayindo bazoni ko bomena za na cause mundele soki bayindo bazosala do nyonso batuna fumukusu alobaka mundele malheureusement obi korea mboka na biso to sisaka émission te korea kendaka badi yano fumukusu yano laka po ala kisaka papa sengoza na ndenge ni to tikala kolanda te to subino di bakumu kolonga lelo ba raison peut-être ça nini ke atelo ko bato bamoni oyo me fumukusu akolobela yango te ya kosataki plus mingi kaka na mondele malobe pa ina bino ndekondombe ndeko tambi motuna wana na sepeli nango makasi c'est motuna moko trop capital oyo kosungana bandeko balandi kado nini moto aboma baparent na yo akoki apesa yo osepela na ye kado nini moto ya bomela yo baboti aboma tata aboma mama na yo kado nini ya kopesa yo kosepela na ye esika biso tozalaka na loposo pembe na ndenge nini mais tango okaka trotte négrière ndeko tambi omoni bamedia na biso bameka kochanger eze pas suppo République démocratique ya Congo ezali na média te babuke nyonso yawa ya baexpatrié baimposer soko ligne éditoriale na bango baimposer cahier de charge na bango bokolekisa programme selon bango totia Star Time ya bato Canal Sat ya bato babuke nyonso bakongole bazali na buke te ntango bokei kosafilie pa na bango bapesi bino cahier de charge bokokoka te kodénonce maebozeli na yango posa yango to interpeller dirigeant politique botala na ino secteur ya communication visuelle botala pe eteni wana po ezena makambo ebele esengelaki toloba mais koleka te par rapport ya cahier de charge ya babuke wana loposo pembe aboma bayindo ateka bayindo lokwa nkoni lokwa ntaba bazali kokanga bayindo na ebende ya moto ba commerçant soko kombo na nga botale bandaka na B na tie lettre B na chauffeur na moto tango bazali kokita na masuwa bazali kotia bango na mbunzu ndenge bakokangaka taba na Mariano bakati ye poil bati lettre ya kolo ntaba basala yango na bayindo mwasi ya moyindo aboyi baviole ye bakangisinga na lokolo ya mobali bakangisinga na lokolo ya mwasi bakangi na bacheval babeti cheval oyo akei babeti cheval oyo akei sor na ye bino moko boimagine po pasoli vert ya loposo pembe bon à rien obongi na pendaison badiembika yo moto ya ndenge wana okofanda po ayeli yo kesuka ya dendon po ayeli yo mukadi ya tombola olobi loposo pembe aze moto ya ntina to moto malamu c'est regrettable ba ONG wana olobi awa mais biso tosilaki tango bazeko koteka bato na Libye ba ONG wana etelema droit de l'homme ba ONG droit de l'homme existe akate awa nalingi nazwa parti moko moke ya charte de l'impérialisme na titre 2 de droits fondamentaux article nabandi na 11 nasukisa rapidement na 14 ezeye mikuse peuple du tiers monde n'ont pas d'opinion, ils subissent notre loi. Donc epesa biyano na soi-disant ba ONG wana ya droit de l'homme
Na 12 balobi, on ne parle pas de génocide ou de massacre là où nos intérêts sont garantis, même si le nombre de victimes est très important. On ne parle pas de génocide ou de massacre là où nos intérêts sont garantis, même si le nombre de victimes est très important. Tokeina 13, d'autres pays n'ont ni culture ni civilisation sans se référer au nôtre. Tosuki na 14e, la liberté d'expression et la liberté d'association n'ont de sens que dans le pays où les dirigeants s'opposent à nous. Na Bandeli, na 14, article 14, la liberté d'expression et la liberté d'association n'ont de sens que dans le pays où les dirigeants s'opposent à nous. Tango président Kabila a s'opposé qui na Mindele, ndeboka ki ba ONG telemi. Et puissance. Vous êtes déjà préparé. Préparé, chef de l'impérialisme. Et ça, il y a 1889. Ah ouais, non, président Kabila Botamité. Mosika, na tango ya boum. Tango ba uti ko kabola Felika. Lokola gato na bango. Bati mibeko bokotambola. Bati mibeko. Tozanga culture na civilisation. Il faut se référer na bango. Na oya bango. Tout est ko bango na bakombo. Et c'est mitango na charge de l'impérialisme. Oye c'est lolenge ba kotambusela ba colonie na bango. Lelo bato bazé ko kufa na Ituri, bazé ko kufa na Beni. Ba ONG soi-disant droit de l'homme ezé wapi. Okomona mobange moko il y a 90 ans. To il y a 80 ans. Akei Zamba ba ko violer na 6-7 personnes, ba lobi ADF nalo. MONUSCO sur place. Droit de l'homme ezé. Ba ONG wana lelo ba koloba ya Chebea ingeta Chebea zemoto atika bana pasi na motema meske oyo bazali ko kufa na Ituri na Beni ba congolais pe donc ba congolais wana bazali ndambu Chebea nde moto ya mobimba 7,9 millions de morts yo so ba kufi kaka Chebea même Bouta Lumumba kufa na massacre Bouta Lumumba kufa na lolenge ya soni ONG nini etelema et ça l'a suivi ba mindele basali ba vidéo ba lobby décision finale ya ko boma Mouzé Kabila et Djoami na Belgique ba kei ko signer yango et pas ya Bill Clinton aux États-Unis et c'est ma preuve ba ONG droit de l'homme ezé wapi toko tele mambula na mbula Chebea to la muki na tongo moko ba massacrer bato na Beni 30 batata basi na bana ba marché peut-être te moto ko marché te lobi li suba zongi ah Chebea to la muki lobi na Ituri ba massacrer 40 to zongi Chebea donc Chebea yemoko as plus important que 7,9 millions basé ko kufa na est ya République démocratique ya Congo te ko mona que ezena eloko batami na sima ba ONG wana mais ba financement wapi soko na bango ba impérialiste était au moins na tango ya président Félix Tshisekedi le colazen na ino na preuve de soumission na ba impérialiste ba ONG c'est ya kolala oh un peu soko ka ngote ozeko ka ba ONG te o ba telemaki na tuluku ya bato na tango ya président Kabila te wone ça ikaka l'article 14 la liberté d'expression et la liberté d'association n'ont de sens que dans le pays où le dirigeant s'oppose à nous. Donc, dans Rwanda, biloko ezalaka. Te na Rwanda ezete, eze no sens. Yango mona même opposition na Rwanda. Ezete. Kagame sala na ye. Enfant docile. Président Sassou Nguesso. Ezete, ba ONG ezete. Existera te. Boko kango kana bamboka oyo, ba dirigeant na Ghana, le roi dirigeant on n'a pas combattu bango, ba côté le misela ye. Boko kango ko botama. Les oppositions za makasi. Na Burundi. Mais na Burundi faut ezala. Pour Kurunzi ça pas à tourner bango le dos, azeko tambola à contre-courant. Cameroun pendenge mo. Ndeko tambi to kebela ba ONG soi-disant ya droit de l'homme. Droit de l'homme ezeni. Droit de l'homme ezeni. République démocratique ya Congo, mai ezalaka te. Bon pito ezali te. Wone c'est droit moto te. Bisuka dendo petoliaka. Te confusion awa baindo bandeko balandi tolongola confusion. Po
même au mona moindo même français ngo bakenda kotanga ba maîtriser ka yango te yango ba dirigeant politique ya mboka tambola na lingala soko bakangi bato babia c'est vrai état de droit oh kokanga bato de droit oh mais droit ya moto ezena makambo ebele moto mela mai ya peto droit et c'est droit moto zana na lotiliki droit et c'est droit bino bakonzi tango boteki colton on eze ya bino te eze ya biso yonso soko c'est ministre c'est plus congolais que ngaité maintenant mon sou pour des raisons X to Y to limbola yangwao ose kulutu na libota to pesa yo gérance ya biloko tatatika mais c'est biso FDC c'est le pango tata na biso atika tata na biso nzamba pesa biso na bane tambi na bane mupepe bane kivu ya biso nyoso le pango na biso soko yo ministre moko boteki coltan biso to kozana biso kuna te sika boteki to pesa bino confiance sika en revanche biso soko to kili bumu pasi bo pitwe za la peto yango boka na mikili ya poto bafuta kana ba chômeur toteka ki biloko ya biso nyonso ata bino ozalaki sur place te muke na bino yango mais awa bayibi kofuta bato basala te ba restaurant social ezali awe pa ya biso awo eloko te état de droit soko bakangi dirkab ya chef de l'état to comme état de droit bakangi soki on imagine état de droit mais bato bazé ko kufa po bazangi seringue okendaki na motu pasi na mama yemo obimi na typhoïde obimi na baba cancer ba maladie au du kuna hôpital ou un état de droit te ba ONG oyo bazonga ba indo bazonga ba congolais batika ko trahir ba mboka na bango pona bolamu ya loposo pembe ndeko tambi bato yoso basala ba rébellion basala yango pona intérêt ya mondele bato yoso basala ba ONG soi-disant droit de l'homme pour l'intérieur mondial. Basé informateur, bazwaka information à temps réel ya mboka. Pour que dans pesa na loposo pembe. Bolamu ya population ata moko. Mais joana no, soko bandeko basé ko kufa na Beni. Soko bandeko basé ko kufa na Ituri. Bango bakolobaka te bakozongisa la biso kaka na ndeko Shebea oyo akufa banda 2010. Ye moko. Mba million ya ba congolais basé ko kufa. De côté, mettons fongola. Donc religion africaine jamais va soutenir le attends la seconde été. Mitambo ya loposo pembe. Biso nuit toujours. Tango yonso to kolega to ko dénoncer biloko wana. Poto yebi ba ONG wana ezena na mongongo kaka na bamboka oyo ba dirigeant ba boyi ko se soumettre na ba impérialiste. Bongo boni religion africaine na ko appuyer ba biloko ya bosoto ndenge wana. Ba traître ya mboka oyo na silina maloba pe émission to bele mpene na soki émission na biso ba téléspectateur bozo mbele na ngongo bolandi émission éveil ya conscience kaka ne total sakabino ne bandeli ya manaka na biso objectif émission za la rolukela ba indo mai ba pimena bango ba lakisa ya bango bolandi mokonzi ya bolandi ne kondomele le bandeli nga meki kotalisa mission mokonzi ya bango nza fumu kuswa na yango ya kolongola moto muindo l'esclavagisme l'homme ya loposo pembe ya kopesa ebo moto ya kolongola la sens ya moto liboma de kondomela talisi moto liboma liaka amelaka abotaka pe azalaka pe na ndako kasi na condition nini bisika nyoso moto muindo azali valeur ezate ba ONG ba droit de l'homme bozala kaka bo communauté internationale ba talisi droit de l'homme ezaka kate ko kanga dirkab ya mokonzi ya mboka tozala na kore malamu banzele zala malamu biloko epole utaka poto tolia yango te yango na ba droit ya bato de kondomela ke ti musika alimboli na makaba ba kombo ti bongo na kafumu kusa ozo ya boba ya bien émission pour confrère na bino ba confrère na biso RTNC azo présenter kombo moko oze occidentaux mona ko kaka na kati ya plateau c'était kombo wana te kombo boye zoke saka na tina ne kondomela limboli yango bango moko mokonzi ya bango nda kombo kusu kiam zala panda na ngola donc kusu lingola tsaku abotaka na kibombo te ndenge batalisi miso bazoki kobundela baindo bakoki kotika baindo te na kibombo
osepelaki na émission to po lingo tikela biso mituna na prochaine émission to so dojili bakoko ya mokonzi ya bangunza po ndotuna to ndeko ndombele botale benga biso na plus 243 82 319 22 25 plus 243 82 319 22 25 na nzela ya cadrage oyi na ndeko na biso kwa ko basongaki biso na elile elongo na ndeko futila elongo na ndeko na biso tenda pe na nzela ya réalisation de na ndeko 9 lumière ngala o asongaki biso invité mokolo mwalelo ezalaki ndeko na biso ndombele botali o mokolo na mokolo tozoyamba bango invité biso mutu ndeko na bino tambe mutu tokendaki na kotambusa manaka mokolo mwalelo pe tozana bandeko na biso o baza pe pemeni ba accompagnaki biso cordo kivuya pe na ndeko na biso ne mopepe botika la prochaine manaka na biso ba inde totelema chaque lundi na 22h pe chaque vendredi na ngonga ya 11h kimia ya nzambe ezala na bino tokutani na poso oyo ezali ko loposo mwindo tokundela mabele loposo mwindo tokundela mabele loposo mwindo tokundela mabele loposo mwindo tokundela mabele